Congo ndenge bozomona biso lelo musala eza makasi toza awa tozo préparer te matasko kuna likolo kuna na mboko babengi nzanza bisadi esika toketala ndenge bakimangisa batonga kuna totuna pe nini eleka kuna pe ba papa surveillant na biso bao bakengelaka kuna vraiment grâce à nobendango kuna likolo bandako kitoko oyo ezali na mboka oyo nkamba Nouvelle Jérusalem tozomata likolo kuna elongo na papa brave yem tozokumba biso tozokende koyeba nini oyo eza kuna tolanda bozala toujours branché ceux qui bozo sepena l'émission na biso bo s'abonner bo commenter bo aimer bo partager surtout ba émission na biso po ekoma place mususu mutaiba ki histoire te alanda ayoka makamusi oyo papa Simon Kimbongo sana na kati ya mboka oyo tolanda biso na Fumu Yesu nengeye watu silansi siwa tulomela kwa seye salisi udua tuzei kweto nengeye kwani dada jarumana izidi solo kamukana ndombe mulu nise solo Fumu Yesu nengeye watu silansi lulu siwa tulombela kwa seye salisi udua tuzei kweto nengeye kwani dada jarumana izidi solo kamukana ndombe mulu nise sono tekokutana papa na biso vraiment banda tobandaki kotambola tomoni mutu te tomoni kaka papa na biso avandi azotanga na ye azokoma na ye vraiment toni toyeba bonjour papa. Bonjour. Kombo na wana lobaka makasi mpe toza na micro ya kuna kombo na nani mpe oza nani awa? Ok, kombo na ngai Jérémy Muderwa Zihalirwa. Jérémy Muderwa Zihalirwa. Eza na langue nini papa kombo wana? Nauti na Bukavu, nauti na Kivu. Ok, Kivu, ok. Nauti na Est. Bon, naza kimbanguiste te. Naza pe kimbanguiste. C'est-à-dire Ingoloba que ngai nasali plus il y a 20 ans. Ok. Comme pasteur dans l'église de l'éveil. Donc 20 ans comme plus pasteur. De 20 ans plus, comme pasteur. Donc plus de 20 ans comme pasteur dans l'église de réveil. L'église de réveil. Parce qu'on se retrouve protestante, église de quoi? Au commis retrouver awa eza miracle eza choix, eza souveraineté à papa Simon Kimbongo. Ok. Po na ebandela. Bon, na bandoye bate. Kiende azo intéressé ngai. Ok. Nga na koli na ngai comme pasteur na kati na église de réveil, église de protestante. Na zalaka pe mutu mone na kati na église catholique. Po na koma na degré ya kozala président chargé de vocationnel. Bao balingi bakende kisango, bao balingi bakende babala. Ok. Nazaka président kuna na église catholique. Et komaki période moko nani ezaka neti mungongo ponga na koli na église catholique. Na bandi ko sentir que non, et pas ba catholique lisusu na o sentir penza que ezokende te. Et ko sala ke na koti na église protestante. Ah na labor pour na silisa na ipene avant zonge pa na biso na Bukavu. Donc na yukuta na Bukavu na ye pour na tanga na sala ipene place
na silisa na français linguistique africaine. Très bien. Bon, à partir ya wana nde na bandi kosambela na Labor na bandi kosambela, mais curieusement bao nyonso ceux qui na koti ba mi sentir que ils étaient très intéressés à koyoka onga na zolo. À partir ya wana nde na zonga sikoyo epa na biso na Bukavu, kuna nde ba pasteur moko na moko babana ko détecter que na kati na ngai ya eloko ezali. Nde kuna na banda mosala na ngai ya pasteur. Donc so na koti na église mbala moko oko l'église asalinga assistant na ye. Donc on a comment ko diriger sikoyo ba église na Bukavu. Après on a na bandi koyoka sikoyo neti mutu azoloba na ngai. Azobisa ngana longwa na shere wana nafana na ndako. Ezaki mwa makasi. Mongongo kasi ozomona mutu te. Pona ngai ezaki difficile kolo akena zoyoka kasi mutu nazomona ete na bundisa makasi penza na mongongo wana na banda kutu koloba keza mpepe mabe nazo prendre autorité pour biso ba église de réveil o wana toyebi boganga makasi tant. Donc wana penza soki eloko ezoya eloko ozo comprendre te oyika ke eza mpepe mabe vraiment. Na bundisa na mongongo wana tina suka kasi mongongo wana tango nazo bundisa ngo ezo sekanga ezo sekanga aloba sikoyo ekomi likambo nini. Le fait à résister et kosala que et bandi kolekisanga na ba punition ba châtiment. Donc on a commis un point où je ne pouvais même plus avoir un 100 francs sur moi. Pourquoi kanazo résister na mongongo wana. O église ya suka nazaki zaki église naza côté les melande ba prophète na ba prophétesse na Bukavu wana. Donc to sala mouvement moko à un certain moment to bando ki na bangomba kosambela. Ngomba suki zaki soki lujo. Nde likambo kuna sikoyo esala ke to bana okeni na lujo ezaki likambo bando koloba étoile. Ba obi étoile ezo kita na ngomba wana. Il fallait sikoyo ke biso batu ya ba église to créer eloko moko boye oyo eza très avec étoile oyo ezo kita na ngomba ya lujo. Bon, tala na bimai na église moko babengi AOJ na zaka pasteur kuna na ke kokanga masiko na église oyo babengi ya ba prophète na ba prophétesse oyo ke chaque fois bazoloba lisolo ya mutu yo boye ngana bana ko telemela sikoyo ba église wana tango to bana nzela ya ngomba oyo lujo na zoloba nde ba prophète penza bazaki ebele kuna bazoloba makambo sous l'étoile moko alobi oyo banda ko telemela l'église na biso ya loba ki étoile yango ekitela ki na makolo akomaki paralysé donc il y avait donc ezaki nde lisolo kaka nini étoile de to ko créer mouvement moko babengi VPRM. C'est quoi? VPRM ezalaki donc mouvement ya ba pasteur nyonso o ba croire sur l'étoile. Nde toye ko koma que il fallait tout ça l'élection. To élire président, to élire vice-président ngana zalaka secrétaire général. Donc ils ont posté moko munene ngana zo sur l'étoile. Mais en entendant mongongo wana izo déranger ngaka. Ngomba ya suko tokendaki ezaki ngomba moko babengi nidunga ya mulai. To sala 2 jours de zomata. Beaucoup mille lendemain. Donc et atteindre presque kuna likolo tozo kinekaka au nom de l'étoile. Desi kaona siko mongongo wana yibisinga no. Ndenge nini yo ozana ngomba na kati nayo. Mais ozomata bangomba. Excusez papa, question moko. Ngongo na tango banda koloba. E bando oloba likolo kaka na matoi te bando oloba na motema. Na matoi papa. Na matoi parfois motema
Donc nazaki presque confus. Ok. Vraiment très très confus. Très confus alors nga c'était du nouveau. Ezaki eloko ya sika pona ngai. Bon naye kobundisa ngo ndenge na yebisi bino. Kasi yebisi nga soki nga na poni yo eza po oza kitoko te koleka ba misusu. Yo il faut koma na suka ya eloko yo nga nazobengela yo. Très bien. Ah. Nga nazokipe na nga te po na église d'abord, je n'avais pas un problème. Mais mungongo wana après ngomba wana mulai wana et koyebisa nga je ne veux plus te voir dans ton église. Ah, ekoma isiko matata. Nga nazana likamona na ba fidélité kasi mungongo yebisi nga balingi bamona ngai lisusu te na kati na église. Nakende sikoyo wapi na ebite. Bayebisi nga sala nini? Fanda epana yo. Kolala na mbetu te. Biloko nyonso ya ndako na yo pesa kabola. Yo lala kaka na nani? Na nat. Bande kona sala 2 ans. Na itoko. Mungongo ni loba kaka nde place besenga zwa stylo. Zwa pebi. Oyo nyonso na koyebisa yo. Koma. Ah. Nga nazaka écrivain te. Na koma nini na ebite. Kasi alobi ko poser ba question te. Nga na yebisi kaka koma. Nazwa stylo bona bana ko koma place oyo biloko banda kouta na ebite. Des place na banda ko koma depuis 2015. Ti lelo nga na fandi. Na koma kaka. Parce que benda bik na afkaye. Comme kutibe papa zo koma. Okomi imaginer eloko nini nga na komaka depuis 2015. Ti lelo combien de cahiers, combien de cahiers, combien de RAM ya awa daod na Nzabisadi na tondisi déjà bakaye. Na Bukavu na tondisa bakaye. Je ne fais qu'écrire. Question o ya liboso après 1 mois na zokoma, après kibati anga pembe. Mungongo ne posanga question. Pona nini balobaka que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'était la toute première question. Oyo nayoka na mato. Question ana c'est facile pour apprendre en école primaire. J'ai répondu. Dans le but parce que les andé siko muku ya liboso. C'est facile à répondre. Mongongo na ebisinga nini? Soki esika wana nde muku ya liboso et mon ama. Donc ngai mutu nazoloba na yo nazalaka wapi. Ah, bon, c'est sûr que ozaki esika wana. OK. Ebisinga nini? Comment? Nde titre ya liboso pesanga. Les pieds de Dieu en Afrique. Un titre là qui m'a donné. Les pieds de Dieu en Afrique. Ah. Bon, on a commis les pieds de Dieu en Afrique. Sikoyo, après qu'on combat les pieds de Dieu en Afrique, abani kopé sanga siko matière sur l'Afrique. 1 mois après, a posé une question. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'Afrique a la forme d'un revolver et sa gâchette se trouve au Congo? Se trouve au Congo. Ah, mungongo wana pona mesana ki yango lobi ah. Oh siko ozo poser nga question na répondre ni. Oyo mutu aloba yango nde peut-être akokiko pour répondre. Moi le non. Nae awa pona expliciter biloko oyo mokili ezwa à la légère mais eza na impact munene pour le salut de l'univers. Waouh. Je vais t'orienter. Abi na pesa yo déjà nani moko koloba que les pieds de Dieu en Afrique. Siko atuninga revolver eza na objectif nini? Abi revolver bimisaka lisasi, bimisaka moto. Abi soki balobi siko que le Congo est
là où se trouve la gâchette. Et ça peut être ça c'est net mokili. Est-ce que au monde que ça est loko itali spirituel? Oyo moto wana nini? Eza lisusu lisasi ya nani? Bon, il faut la moto à Saint-Esprit pour on a pasteur. N'est que le Saint-Esprit c'est du feu. OK. Ils ont des mal. OK. Bah le but c'est quoi gâchette? Na gâchette nini simbaka wana? Abi loboko. Abi pour le but que moto wana eza Saint-Esprit. Puis le but loboko simbaka na orienté aussi quoi. Donc comment titre mon sous? La main de Dieu au Congo. Donc nde bongo kaka abande ko orienter nga. Na ko comprendre que l'isolo oyo mongongo ezopesa ngai eza très avec la spiritualité ya Afrique na ya Congo oyo il faut aider nini mokili mobiba. Na ko comprendre. Jo mususu alobi bon sikoyo je vais te parler en secret car si il faut au présenter drapeau il y a Afrique au présenter pe drapeau il y a Israël. Il y a des choses que je vais te dire là-bas. Naïe, alors bon, avec ce drapeau là-bas, prends 5 bougies encerclées en haut. Nasalika kanga nazande na service nini commandé. Donc je ne fais que faire ce que je dois faire. Ndena sala bongo. À partir ya mokolo yo ngana sala eloko wana. Ezaneti orientation ya évangile échangé. Orientation ya évangile échangé pratiquement. Wanande babandi kopesa nga sikoyo na bandi ko sentir que eloko oyo baninga nanga ba pasteur bazo prêcher et pas nanga komi makelele. Je sens que banyati esika oyo il faut konyata te. O sikoyo bapesinga papa apesinga sikoyo orientation. Apesinga orientation par rapport il y a Orient na Occident. Et que j'ai beaucoup à dire. Talaka kabana de a continuer quand na mosala ipai ya bande konanga nazo kine mais nazo sentir que ma oya bango na ba lakisinga nenge bazo dévier na vérité oyo eza ya solo. Des places oyo bon tango bazo te beaucoup plus sur Israël. Menga nazozwa ba message mususu o eza à l'encontre. Au contraire mongongo wana ezo lakisanga les méfaits d'Israël. Et que méfaits à Israël wana yangonde il faut koloba par rapport ya makambo oyo ekoya ko changer ba. Po nakati na distinction balakisinga que il y avait Israël, il y avait un autre vent. Israël, c'est une histoire. Oezaki tournait autour presque de méfaits. Pour Jacob, Israël, le vrai nom. Quand autant qu'on va changer, si Jacob combo à Israël, Ezaki, on a dit, tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Ce qui veut dire que Israël, ça signifie violence avec Dieu. On a explication si on a bazo pesangai. Tango siko batu bazo beta lisolo ya Israël. Nga balakisinga les méfaits ya ndenge oyo Israël et banda Jacob avec ses enfants. Tango siko baninga bazo créer kaka o lisolo e uta na extérieur. Pour moni évangélisation la biso e uta na ba mouvement ou e uta à l'extérieur. Balakisinga ke réalité na bino banwa. Nde ya solo. Po histoire ya christianisme et banda nde na Constantin. Et ça na réalité à Christ était. Ce qui fait que réalité à Christ est nde inspiré. À partir de wana nde babandi kopesa nga sikoyo différence entre Orient na Occident. Ozomona que eza presque eloko oyo, eza presque du nouveau pour lisolo ya Orient. Babeta kangote. Biso tozaka kana lisolo nani
ya Occident. Or, na kati na lisolo ya Occident, référence eza Adam. Mais référence ya Orient, référence c'est une femme, ce qui otangi Apocalypse. Ozomona. Ce qui otangi Apocalypse 12, okomona que Jean na kati na île de Patmos amonaki mwasi. Oya telemi na mutu na ye 12 aza na couronne 12 étoiles encerclé na nani na moi na makolo la lune. Wana elle était enceinte. Histoire wana nde bapesi ngai yango sikoyo po mongongo wana elakisa nga ndenge nini bosolo ebotama nde epai na biso. Ozomona wana nde histoire ya Apocalypse wana ndenge alobi ndenge nga na botamaki comme 5 ministères a précisé sikoyo que c'était la naissance de Kimbangu comme Dieu. Oyo kombo aboya kopesa yango ba occidentaux. Ndenge expliquer nga eza ndenge nini? Alobi Jérémie zonga na Genèse. Nde na kopesa yo lumière madame. Soki ozongi na Genèse, okomona que na Genèse 1 babandi na ebandeli balobi au commencement il y avait et Dieu créa le ciel et la terre, mais au ezalaka c'était le ténèbre. A poser nga siko question. Quand on parle du ténèbre, c'est quelle race? Ozomona historique siko ya biso. Alors ténèbre c'est une substance. Mais quand on passe au physique, on voit une race. Quelle race? La race noire. Ah, wana un élément. Aïbisinga que au début là, ezalaki substance, mais c'était Dieu qui était un corps. Ce corps était constitué de quoi? Alors, Genèse 1, 2, il y avait le ténèbre, il y avait la terre, il y avait les eaux. Et puis, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. Réalité, il y a substance, mais c'est un corps qui est un corps noir. De réalité, alors, à partir, il y a ce corps-là, substantiel. Nde mongongo ebimaki na kati pour dire que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui fait que matière, il y a peau, il y a race, et banda qui parle le noir. Na kati na noir, balobi que la lumière soit, naîtra la race blanche. Wana ezande application ya oyo nazo pesa masiko neti matière. Pour dire que c'est là où a commencé quoi l'histoire de la création, où ils ont une substance noire, et puis par après, nakatina noir, ne pembe et botami. Pour dire que c'est la race noire qui a donné naissance à la race blanche. À partir de la Genèse. Wanande coordination, oyo bazo pesa. Kolakisa sikoyo que histoire ya Israël. Place oyo ebanda na Adam. Ezande une histoire occidentale, bayo bazana bo solote. Kasi histoire discernée oya maturité et bandi par la femme oyo zana katina Apocalypse 12. Place balobi que Jean était dans l'île de Patmos, atali likolo a moni mwasi azana zemi. Mwasi azana zemi est affecté directement Lucifer pour aya ko combattre contre mwasi. Mwasi oyo azana zemi yende amema nani ezaki nde abimaki na substance oyo zalaki na kati na Genèse a mi formé sikoyo corps oyo akobima na kati. Donc eza presque philosophique mais ne réalité oyo Kimbangu nazolo basikoyo azopesa nga neti matière. Na kati kuna nde sikoyo mwasi wana c'était une femme noire parce qu'elle est venue de la substance ténèbre oyo ya Genèse. Oyo ya Genèse, mais na kati na Apocalypse sikoyo la femme est vue et c'était le début réellement ya makambo nyonso tout. Oyo histoire particulière ya biso batu moindo par rapport ya Occident. Mon ami que
tout a commencé par la femme que Jean a vue dans l'île de Patmos, qui a donné naissance au tout premier homme, qui est Kimbangu. Au ciel. À faire comprendre que bah élément musunazo comprendre qu'un environnement tambola. Parce que na sali 6 ans à l'est na Bukavu, Yemoko Ibsinga traverse maintenant rejoins-moi en Kamba. Nous allons travailler ensemble. Ah, on a sali déjà presque 7 mois. Ndé poser on lobi ndenge na mi retrouver. Nazaku tuna ticket. Donc moi mutoyer kaka pesinga ticket, même ma femme n'a pas compris loko nazana kati. Na bisi maman naza sous service commandé. Awa sikoyo kotuna ngaite. Pour na sala résistance au début babetanga kimobola moko oyo nano. Donc ceux qui na lobili bilo kimobola wana que moi na ya 14 ans désolé sanga pour la résistance. Na bisi madame laisse-moi partir. Pour oyo ezaba application. Donc awa biloko nazo sala wa lobibo, il faut maintenant que bato bayoka. Il faut que ba pays bayoka. Il faut que donc ba sensibilité place bayoka réalité. Il y a Orient par rapport à Occident. Réalité na biso eza penché sur Nord. Il y a biso bato muindo. Pas sur Adam. Parce que Adam fut créé par Kimbangu. Maintenant le nom Nord, c'est le nom qui est codé. Pour biso bato muindo, tozo siko lisolo na biso spirituel. Oyo toko pesa na bine. Po il y avait aussi des questions qu'on me posait. Bazolo ba ke bino nde boza na boko pesa lumière na monde. Est-ce que boko pesa lumière du monde à partir de l'évangile au bango ba ela bino? To il faut bozala na évangile na bino particulier. Ozomona ke évangile na biso particulier eza évangile oyo euti na Orient. Parce que l'Orient et bandela ya Orient, c'est là où tout venait. Pe Orient, c'est l'Afrique. Le peuple noir n'est origine à Orient. Le peuple blanc, origine à Occident. L'isolo siko eza entre Orient na Occident. Tango ba mindele baye ba kundi nani l'isolo à Orient. Ce qui fait que na kati na évangile tango bozo tanga balobi que après que Caïn a assisté au Boma, l'Ekinaye, on a dit qu'il s'est rendu en Orient, sur la terre des Nord. Question si quoi vous posez. Pourquoi est-ce que les Occidentaux balobaka sur le Nord là-bas? Nord nani? Adam et Yazaki na Occident nani? 2 hommes. Il fallait les Occidentaux expliquer. Tango koti siko na lisolo ya Bible. Okomona ke kuna place oyo Caïn akendaka, il n'était pas maudit. Abota. Le fils aîné de Caïn sur la terre de Nod en Orient. Son nom c'était Enoch. Enoch boye ko zoye siko na Occident na lisolo oyo ya nani ya descendance occidentale. Enoch qui apparaît comme étant le cinquième génération. Il y a famille oyo, il y a 7. Caïn bati pembeni, on a masqué comme étant neti azalaki mutumabe. Mutumabe bakoki kozala na conversation intime na Nzambe. Là, on se pose la question parce que la Bible ezola kisaya yango moko que Caïn avec Dieu, ils avaient un entretien moko intime. Tango Caïn appelle qui Mabonza. Il était le premier. Mabonza naïzanakini. C'est un cultivateur. On ne peut donner que ce qu'on a. Est-ce que Caïn, alingaga kende nanani ya bela kende kozwa nani ya kabia aya couvrir? Là c'est non. Et puis qui était l'initiateur ya Mabonza? C'était Caïn. Il était le premier à offrir à Dieu le fruit, le produit pour leur montrer à Dieu que voilà, je t'offre ça. Mais Dieu avait un plan. Plan nae ezalaki azalaki na un plan pour abenda Caïn et pas nae. Et l'objectif ya kobenda Caïn et pas nae ezalaki pour na multiplier les races, parce que c'est à partir de la race noire que toutes les races furent multipliées sur la terre. Ça c'est ça la vérité. Race noire et longoli nano mutu mundele à partir de la Genèse.
pour na kati na ténèbre nde mongongo ebimaki elobi que la lumière soit et la lumière fut. Wana substance déjà ya race blanche. Il restait maintenant à ce que Nzambe a étendre sikoyo les autres races pour a placer bango dans les 4 entrées de l'univers. Wana nde salaki ke ami bendelaki Caïn. A bendi etina na Orient. Mais en entendant Caïn salaki nini, il avait déjà tué son petit frère Abel. Donc makila ya malédiction etikala na Occident. Orient kuna ezaki nde place oyo nzete ya bomoi ezalaka na yango. Parce que na kati na jardin Eden, on a dit que il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais Adam a mangé de cet arbre de la connaissance illégalement avant que Nzambe asala nini ape ses autorisations. Parce que la connaissance normalement doit, mais c'était l'arbre de la connaissance, mais il y a discipline. Il ne fallait pas comprendre yango d'une façon indisciplinée. Vous voyez? Si koyo yé parce qu'il voulait ressembler à Kimbango. Pour baïbisa qui soki yo. Ole yango okoko manetiye. Et pourtant jamais muto akoki ko forcer ko zala neti nzambe. Nous hein? Mensonge. Vous voyez? Yé si koyo envier azala neti. Yango ne ko sala ke non. Boy envier ko zala neti nzambe, nzambe alobimbo créons maintenant 2 pôles. Raison pour laquelle actuellement on parle du nouveau monde, on parle de l'ancien monde. L'ancien monde oyo nzambe ki mbango tikala nango. A projeter mutona po ki ne ko commencer nouveau monde. Au moni Amérique kuna. Mais Afrique n'est ancien monde. Au moni 2 pôles wana. Nde réalité. Ya spiritualité na biso. Aussi ko na kati kuna, c'est là où les gens se sont tués dans le nouveau monde et ça na ancien monde était. Caïn a abomi Abel dans le nouveau monde là. Po epa na biso bato moindo abotate. Oyo bazalaka kaka epa na biso na jardin de Eden epa na biso, c'était seulement Adam na Ève. Tango basali oyo papa Simon ki mango sepe nango te a projeter bango. Bake ko créer monde na bango kuna. Ne kuna sikoyo makambo na bango esali kuna avec l'indiscipline technologique qu'on a parce qu'il a pris la connaissance illégalement. Ils en ndenge na nzela oyo papa a planifié quitter parce que un enfant a tout kozala na première année te a envié kozala na première année secondaire. Mutuana il devait suivre un processus ya nzambe. Mais en vient balamoko, mutu ya première année primaire, azala directement la première année secondaire ou de l'université. Des ala qui événement ya arbre on a connaissance. Donc wana ezande particularité. Ya évangile o ya biso batomo batomoindo. Oyo biso to il faut to illustrer yango sikoyo à partir de la Bible même parce que cette Bible c'est l'intégrité de Kimbango. Bible oyo. Yande, parce que, au moment dans Jean, Christ est moi je le sais, j'ai caché la connaissance. Je suis en train de faire ça pour baïbate, pour na délivrer bangote. Il faut réellement baya kofukama, baya kolukasiko yo connaissance et pas na biso. Connaissance oyo batwana bakoya koluki pa na biso. Eza connaissance o ba pesa biso te. Biso toza na connaissance na biso oyo ebandela ya nani ya maman. Awa nazofana na nkamba awa, on me dit pourquoi est-ce que papa Simon Kimbangu sikoyo avant akende abengande maman Mwilu na nani donc batikali. Et puis de la réalité awa, ezande maman Mwilu nde a coordonné Kimbanguisme jusqu'à 38 ans pour Trinité zalaki nano bana. Ne réalité ya évangile oyo ya Orient. Banani nyonso ezawa nde sali ke nazo koma les cahiers et les cahiers et les cahiers et les cahiers pour illustrer au monde parce que actuellement l'évangile ya Occident c'est une fausseté. C'est pratiquement une fausseté. Et ça fausseté pour nani parce que 3 siècles les kaki. Réalité de Christ c'était ezalaki nde na premier siècle. Mais Christ on l'a tué. Les disciples on les a tués. Bosola Christ aussi ko bango azwaki yango.
C'est un problème. Constantin a au Bandakan, au 3e siècle, 325, a convoqué Banani, a convoqué Batunaye, ba cotiser le quoi qui spirituel, pour brandir le christianisme, pour l'intérêt à pouvoir à Rome. Ce n'est pas une idéologie à Christ. Ils ont multiplié ça à partir de la puissance de Nabango. Oh, il y a Rome. Et puis de deux. Quand on parle de Rome, Rome c'est Philistins. Ce sont des Philistins. C'est depuis quand les Philistins ont eu le monopole devant Dieu. Italie c'est la Philistine. Mais ndengeni nisiko bango nde ba communauté ya christianisme. Au moins que ce sont des éléments qu'il faut illustrer à ces battus au wana ba yebisi biso ki bango nde bazana christianisme, bango nde bazana Christ. La réalité frères et sœurs, parce qu'il faudrait maintenant ce que tolo bayango. Réalité ezalaki na kati na Marc. Vous voyez que dans l'histoire Jésus-Christ qui connaissait tout. Eba ki batona bakuboma epe iloko wana ikokufa. Marc ake kozala wapi? Ake kozala na Egypte pa na biso. Ozomona? Aye pa na biso. Et pa na biso bana kosala nini? Il a formé. Parce que batu bamona ki kaka pa bi chez nous d'ayawa. Mais c'est la logique même des faits. Pour à partir de Marc, il y avait toujours des successeurs. Jusque pape chez nous. Aussitôt que Likambo et comment qui déjà prêt awa ne nzambe ye moko. Aibi si pape chez nous da kendo tika biloko et pas na batuna yango. Nde réalité à Christ. Christ a investir biloko na kati na Marc pour aiba ki ke Marc akoya et pas na bango na Afrique pour eloko na ye et ça et continuer. Il y avait une succession. Après Marc, il y avait quelqu'un. Après quelqu'un, il y avait l'autre. Jusqu'à ce que Shenouda fut le 170e. C'est ça la réalité des Écritures. Ça. Mais avec le capitalisme, Salinini, bouleversé parce que c'est un monde qui aime dominer. Un monde meurtrier, un homme qui ont l'air épais à la main pour avoir ce dont ils ont besoin. Ne sali ki baya pour étouffer. Oh, et pourtant, c'est ici où il y a la vérité. Donc, ça, c'est un peu la réalité de fait. Oh, la Bible est explicité na Emandela Tinasuka. Bon, on dit que, au évangile Nabiso, à partir de Genèse d'abord, on montre que c'est nous. Apocalypse montre aussi que c'est nous. Vous voyez, Apocalypse d'un 1 jusqu'à 22. On illustre l'évangile de Kimbangu. Parce qu'on a parlé de cette église d'Asie. Mais cette église d'Asie, ils ont une philosophie. Philosophie, c'est pour constituer une église. Et c'est ça l'église de Kimbangu. Vous voyez, ils ont mis expliqué à partir de l'Apocalypse. Nga nazwa ki Apocalypse, nazu message oyo a mema cette église d'Asie. Cette église d'Asie, c'est une philosophie d'une église. Oh, et ça là que papa Sima Komangolo Bake, église nanga yango nde ekotikala. Église Kimbangu, c'est une église de maturité. Et c'est une église de maturité. Parce qu'il avait dit, c'est quand vous commencerez à recevoir la maturité spirituelle. Wanande bokonzi ekoya dans son pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir spirituel et le pouvoir scientifique. Ça, c'est la maturité du kimbanguisme. N'est-ce que non, bon, pour le moment, biso tozo zwakaka oyaye, azo pesa, tozo koma. Mais, des défis. Actuellement, il y a évangile, il y a biso, oyo, toko faire comprendre na mindele parce que ce que Kimbangu avait fait, c'est ezande il ne leur avait pas donné cette opportunité. Hein? Parce qu'il y avait un temps. Parce que quand on doit dire que il y a une première phase, deuxième phase, oh papa Djangina Banda Kolobake, phase ya liboso ya Nzambe tata. Il y a Mibale, il y a Yesu Christou, il y a Misatou, il y a Simon Kimbangu. Très bien. Donc tout est repris et puis bango nyoso baza structuré. Baza moko. Nzambe tata, Yesu Christou, Simon Kimbangu eza moko. Kasi il fallait des phases. Pour que moko a œuvré na kati na Ancien Testament, mususu a œuvré na kati na Nouveau Testament.
oyo ya suka aevre na kati na testament rénové biso bakimangwisi nde toko élaborer testament rénové oyo ezwi sikoyo nini ezwi sikoyo nzambe tata na nzambe mwana bazomi expliquer sikoyo na kati na nani na nzambe na saint esprit oyo Simon Kimbangu bato bazo nani te et pourtant ba témoignage ebele ezouta na occident po baya ko faire comprendre eloko pape Jean-Paul II moko nga nazwi badati po na moni Shenouda ayaka en 1979 1980 pape Jean-Paul II a salini il a est-ce que c'est en vain ezandenge oyo papa Simon Kimbangu azo faire comprendre au monde réalité. Mais les noirs s'abstiennent. Ozomona likamwana sikoyo. Un pape Jean-Paul II dit quoi? Dieu est noir, Christ est africain. Vous imaginez ça? Et pourtant, yende afandeli ebonga ya Vatican. Oyo bazolo ba ke Christ afandi wana. Est-ce que vous pouvez analyser un peu ça? Mais il vient chez nous. Aibisi bisoke. Oyo Christ bozolo banga na afandeli ngai te. Ngai te. Aza epai na ngai te. Aza nde epai na bino. Mais les noirs, les basali nzambe, ezaneti ba finika bango, donc ils ne sont pas sensibles. C'est ça le mal. Ils ne sont pas sensibles, ils n'ont pas d'esprit de recherche, ils n'ont pas de discernement, ils n'ont pas. C'est ça le grand problème qui est actuellement sur la terre des Noirs. Et s'ils arrivaient à matérialiser ou à ce qui va comme à degré, il y a avec importance tout ce qui se dit et qui vient d'ailleurs, on sera très loin. Mais c'est le temps, parce que chaque chose a son temps. Et là, on est là, on est là, tango, nayango, nangonga, nayango. Pour le moment, eza mungonga ya papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en train de s'expliquer. Parce que Shenouda ne pouvait pas faire de l'aventure, papa. Tout un pape venir faire de l'aventure. Kolobake biso wa mindeli tozana biloko na nani lisusu te. Ba ebisinga na ya ko déposer, j'ai les documents de Shenouda. Ba ebisinga na ya ko tika na nkamba. Il était venu ici. Le pape qui vient. Tozwa en plus de ça. Oyo nani Frédéric Sens. Frédéric Sens azalaki na secrétaire particulier. Ya pape. Très bien. Aloba nini? Aloba ki bande konanga ba italien biso tozana eloko te. Soki bolingi réellement kozala béni. Bokende kuna. A regretta par contre alobi eza mawa. Po bato bazana nzambe. Bazo reconnaître nzambe te. Déclaration d'un secrétaire, il y a pape vivant dans Vatican. Aebisi ba italien nini? Boye bango wana baza kidiba bazo linga kopesa importance nzambe te. Bo sala nyonso tu po bo installer awa bandeko. O wana kaka nde aza na bénédiction nyonso. Un italien qui reconnaît ça. Mais et pas ba pasteur na biso. Omoni o esala ki na bane koyoka mne makelele sikoyo, ya prédication, ya bande koyo kuna place ngai na uti. Parce que je na bane ko senti que ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans des histoires oyo ba prendre bango, mais bango moko baza capable ya kokota na kati na Bible te pour ba découvrir nini. Ngape nazaki dans le compte. Mais pour que na banda ko expliquer yango bongo, donc je me rappelle mokolo oyo papa Simon Kimbangu ayelanga Bible oyo na ndenge oyo ya sika po achofa yango na nzungu neti ya fufu. Comment ça? Achofe yango penza alambi Bible. Alamba Bible oyo eza esusu Bible. E alamba yango neti azolamba fufu. Après maye kauka na nzungu ne apesinga Bible. Bitana nous raconter notre papa maramamine tozoyoka apesa comment ils a rendé la révélation. La révélation. Okay. Donc on a au moni tango oyo azo nani. Donc au moni que la première fois ayaka apesingai lampe tempête. OK. Ezaki neno lampe tempête nde a remettre ngai. Eleki mokolo ayelinga Bible. Bible ala kisi peza ndenge ati yango na cuisine, ati nzungu, ati mai, azui Bible,
a plongé na kati et chauffer neti azolamba fufu alongoli yango apesinga nde on atunaka bapase na biso bino mpe bozwa bible ndenge nini donc pour dire que actuellement on ne doit plus se cramponner sur l'histoire d'Israël. On doit se cramponner maintenant sur l'histoire de Kimbangu. Parce que l'histoire de Kimbangu oyo est un mystère. Ozomona mystère ya histoire de Kimbangu. Tala barua na biso wana banda banzinga nkuvu. Ozomona. Lisolo ya banzinga nkuvu pe ndenge a tourna mu Congo na tradition. À partir ya nini? À partir ya bilier. Oyo ndenge moko oyo onani Jacobo ami ravi azwa nani ya Saul a partir ya biloko akolia. Nzinga nkuvu pe amonaki ndenge ba portugais ona baza bien bazoli alobi il faut zala kuna nzambe azali. C'est ça l'histoire d'Esaü et de Jacob. Tango ba esiko babisie biso nzambe otozana na nde azali kolo ya oya bino. Nzinga nkuvu dipe po na nzala neti Esaü zaka na nzala lobi namoni teza bongo po soki azalaka biso ne biso donc ayebi ko endurer te pour conserver oyaye. C'est de cette façon là que évangile bazoloba ke originalité na biso ezande Esaü parce que Esaü eza na kati na libumu tango bazalaka ye na Jacob na kati na libumu ya Rebecca, ils étaient en train de se battre. Ezande philosophie l'opposé. La philosophie ya nation ya ba noir, na philosophie ya nation ya ba blanc. Nation ya ba blanc c'était représenté par Jacob. Nation ya ba noir c'était représenté par Esaü. C'est une philosophie qui était dans le ventre et qui fait que actuellement ba o wana tango sikoyo ba yeko remarquer soki tozongi na lisolo ya 13e siècle ndenge ba komao balandani Kimbangu balandani étoile tango bazotala na banani na bango wana parce que les éléments nazana yango balobi to kende kuna to kende ko contrecarrer likambo wana poto sentir que Christ akei siko epa na ye ndenge moko oyo esala tango abotama basali nini Herode pour chasser ye ayaki kofanda wapi epa na ye na Afrique.